Lisoto kobetela yo et salami bongo na Congo Brazzaville, précisément na Doluizi, jeune fille na kombo ya Amanda akufi. Akufi nini? Tobenga yango nini? Vie pressée, à sa petite androïde, qu'est-ce qui s'est passé pour y akene bongo kolinga ba papa ya mikolo, benga ba sugar daddy, papa ya ba toza na mwasi na ba na ba jeune fille alandi ake kolinga ye. Ape kolinga en même temps azalaki na copain na ye ya ba jeune lokola ye. A comment que papa Batouana a qui m'a qui un peu mon balle pendant 1 mois et demi, jour à zongaki abima na copain na ye, copain a moni le kola ba suye na nyoka na zizi. Copain a quel hôpital à Koufi. Quelque temps après, Amanda payé moko à Koufi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et les cas qui n'ont pas bandeko. Yango lisoto ko bete dans le loup. Yaya, quand ça va jeune fille bakota. Quand ça va ya mbal bakota bayoka. Panza partager pour na il solo le loup. Écoutez ya karabino. Bandeko to pour ko interpeller peut ko rappeler bino to moni ba mikolo ba komi focus kaka na élection 2023 le 20 décembre qu'on sort. Est-ce que to bosani que ba EAC ba sana mboka na biso ba Burundi basana mboka na biso ba Ugandais basana mboka na biso to bosani na ba Kenien est-ce que boye ba corps oyo EAC eloba to bosani yango yaya to la muka landa. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés. Tambola na mokili omona makambo o tokomona awa papa lukela ngo kombo pona Congo to lembi. Comment se fait-il que bateka maison communale ya Kalamu esika pi représentation ya mabele ya Kalamu zalaka bateki maison communale ba population ba habitat ya Kalamu baki ko luka bourgmestre bokondi ya mabele o aso représenter mokondi ya mboka Fachi Beto batunie yo teki mabele ndenge nini yo ka réponse na yi bunagana kutu bateka kala e boka amo etene mabele ya Kalamu so ateki sala nini. Hey papa bourgmestre yo bongo na biso batu ya Kalamu pasi baleli. Plus pire encore, population à Kalamu, balobi barotika maison communale la bango eteka mabulité, bayota la bourgmestre azali pour représenter président de la République na niveau communal. Bayotu na ye tata mukambi ya commune na biso, makamini nezo le kanana commune na biso, yoka réponse. Azozong c'est la bango lobi bunanga na kutu bateka, kaka ndamo commune so bateki nde salani. Oyoka niveau bakonza mboka na biso o bazozwa peuple na bango. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, le rôle la mboka oyo et l'équipe nene ya mwana moya ko gérer ngo malamu isate. So beaucoup na ba pays o ko kuta province mobimba ça gérer na deux communes ne ba ocha sérieux. Mais le rôle tozo se retrouver na province moko o ezali na 24 communes. Ya mwana moni désordre des alliés, on fait du n'importe quoi. Bazo autoriser maramusio c'est ça les malolenge basengeli. Na mukuse to lignito mo la claire pour cette fois-ci. Bitakwira azongi lisusu alobi yango clair makambu oyo ba américain basala na Moyen-Orient na Israël na palestinien yango bali basala yango pe na Congo démocratique kasi erreur ya makasi ezali bongo pa ya président Kabila président na biso ya kala. C'est vrai ou c'est faux? Yoka Bitakwira. L'Occident veut créer ce qu'ils ont créé au Sahel. Tu vois comment le Sahel est en ébullition. Ba occidentaux bazo balingi basala Congo ndenge basala Irak ndenge basala Libye. Alors j'ai expliqué au président de la République et c'est ça la faute grave de Kabila. En Israël, il y a aussi des Arabes. Ba Arabes bazakuna. Ba mtu basija kada ba assemblée kiniseda na bango basija kana assemblée nationale. Mais Israël ne peut pas se permettre azwa ba officier belé ya ba Arabes akei konomé bango kaka na frontière de Palestine. Ba Arabes wana bakusane. Bakubaluka. Est-ce qu'on y a dit que tous les officiers tutsis que Kabila a nommés, tous les Balouba n'en ont pas. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole,
tanga kala na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yangoyo ba Samuel ba Chuchu yangoyo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pa ya pito kutela ka pona ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ya masolo auto betara awa et ça la ka pona plaisir te et ça la ka pona ko fungola yo esprit ya tangu yo talaka Radio Lokole masolo chaque fois talaka biso ya komona ka ataki papa Fiston lati nini o papa Fiston lati alati ba Michael Josh, manette à Michael Josh, on peut pas fister la tiboete. Simbaka quelque chose.
et fungola kayo mémoire pour ezali émission ya éveil ya conscience ya soko tali radio lokole et ko fungola quelque chose to linga ko to ndakate esika api bali ko finga batu esika api batu bali ko zwa solution ya makambo na bango comment okende sika o batu batondi meke bazo ko finga mutu moko songolo yo tondi wana te ya na esa rabno chaque fois. Pourquoi gaspiller votre temps à regarder les gens qui sont en train de gagner leur vie? Ou pourquoi gaspiller votre temps à regarder les gens qui ont déjà gagné leur vie? En fin de compte, yoko zuelo komo côté. Est-ce que komi? Mais awana radio le collé, ceux qui ont vendu. D'ailleurs, c'est le seul programme, la seule émission où papa na maman na banda bafanda ensemble ba Hollanda pour na suka lango bazwa quelque chose à tout na awa. Na seka ka ngame mingité papa. Ele ko liboso kaka. Ceux qui sont déjà abonnés, oui au côté au aimer vidéo, au liker vidéo et puis au partager. Partager la vidéo ba ya. Bon partager la vidéo. Ya ngai moko na kokité. Équipe mon ya radio le côté des vidéos to kokate mais ensemble na bino musa auto salaka to ko sauver batu ebele. Non seulement les Congolais, mais communauté africaine. Parce que biso na radio lokole, batala ka biso partout dans l'Africaine, surtout. Et ça qui bino, et ça honneur pour na biso, première dame ya Congo Brazzaville, maman na biso atalaka yango, la première dame atalaka radio lokole, aratakata épisode de mon côté. Cela nous va droit au cœur. Bonjour à vous, la première dame de Congo Brazzaville, maman. Merci Mingi, la reconnaissance on est ensemble. Voilà, nous faisons un effort, il y a ko apporter à bino chaque fois et là ko édifier bino, non seulement ko édifier et ko fungolo mémoire oyeba quelque chose. Combien? Voilà. Comme on a fiston Pelende, tata ya Sedek partout vous allez qu'on a biso na Dolisie et pas tomber dans les solo, na Brazzaville, na Pointe-Noire et si quand Sozali, na Kuala Lumpur, na Hiroshima, na Japon, na Istanbul, partout na Sénégal, na Burkina Faso, dans le programme na bino yangoyo. Est-ce que komi c'est que bien? Voilà, Bilengue Kititalo avec papa fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux awana na histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons renseignements c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana taka bona ko sepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nalobaki yangone bandela papa makambu oya EAC ezwaki en plein awa ba pays da East Africa wat bato ya kosunga biso na Congo au moment où toi na Sedek yaya toyebi ba corps oyo ba pays ya EAC wane loba ke EAC a la droit ya kozwa mabele ya kopesa mutu songolo a la droit kozwa mabele ya kosala ba kimia yaya. Est-ce que vous assurez que kimia ekota te mais pour nani boya kolala yaya bola muka to komi ko se distraire na makambo ezanga tina o élection za le 20 décembre o likabuboye o kingandi boya yaya mabele za occupé mabele na biso za occupé na est. Est-ce que boyebi ke ba burundais ti sikoyo ba na parti ba contrôler na est boyebi ke ba ougandais ba na parti ba contrôler na est boyebi ke ba kenien ba na parti ba contrôler est autorité personne ba ngolais ba zo koyé donc tout le monde est venu prendre couper son gâteau na République démocratique du Congo, un géant qui est à genoux. Yaya, l'Afrique est une ganne. Voilà France Fano, hein. L'Afrique est une ganne dont la gâchette se trouve au Congo. Maboni munduki des alliés à la valeur nanga to masasi soki gâchette o finaka et ça la té munduki la valeur té. Donc valeur et Afrique et ça li Congo. Yaya, mettons-nous ensemble pour na to sungamboka. Ba konzi to tikana ba distraction to tala makambo kuna ya mboka na biso kedi. Yaya, ba koro wana to ekola musango pesa mboka na biso Congo. So biso moto robela ontena robela biso yaya. Pour avoir fait une mémoire, bota li susu ndenge ko expliquer ba corps o ba signia na ba pays EAC et ko révolter yo. Oui, na besoin révolter yo pour na ozo mboka autre ba distraction. Landa.
pourquoi vous soupçonnez présence ya EAC na kati ya mboka na biso? Natangela article 4 ya charte ya EAC et lobby boy. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Ndenge aussi to kota na kati ya communauté ya EAC. Congo a commis membre ya EAC. C'est-à-dire EAC a na capacité na pouvoir ya céder mabele. A kovanda lobby, a lobby mabele ya Kiwanja et komi na Rwanda. Mabele ya Ituri to pesi yango Burundi, to pesi Uganda, to pesi Kenya. Donc wana ozakoloba donc état musu ko ya na kati ya mboka. D'ailleurs kutu tango na moni basali répartition. Na comme déjà kubanga balobi armée Burundi a géré par exemple tel coin, Uganda a géré Bunagana et autres, c'est-à-dire babandi a kokota en application et baza même na capacité à poursuivre Congo na justice parce que si tu signes encore aussi accord t'as ce capacité juridique article là intitulé la capacité juridique ya communauté donc alors na pouvoir lelo ya koloba que non Bunagana tozo pesa ngo pendant 3 5 6 mois et pas nani parce que tu commis mutumoro et vous allez même voir Félix Tshisekedi dans sa discours mora lobby ça ne sert plus à rien de se discuter pour des morceaux de terre. Est-ce que les gens ont le temps d'analyser pourquoi phrase wana yango lobby te aza prêt ya couper sa mabele yango biso tozo senga na ye et assez eza dangereux et assez ezali bombe c'est le moment à longwa et puis encore au temps bazar oloba yango c'est-à-dire même Félix Tshisekedi soki aza isusu na bokondité l'accord va demeurer. Non. Mais est-ce qu'il faut quels sont les mécanismes pour quitter? Et comment on peut la quitter? Il faut que ça la démarche. Parce que demande. Ça les demande. Il faut pas répondre. Il faut pas répondre que ton dimi bolongwa. Il faut que bazo ou misabino. Pendant que bazo ou misabino va répondre bino. Pendant ce temps, ils peuvent exploiter parce que ça la charte est au signal yango. Maintenant, c'est la communauté qui gère. Donc, yo bino banzete o aza ko perdre mingi na communauté ezali RDC. Exact Congo parce que ils ont bénéficié de l'autre côté. Rwanda zana bien ino ko céder biso. Il n'y a que le Congo des alliés paradis terrestres. Congo n'a aucun ko céder ba mabele o ba préciser. Céder des terres. Il faut toquer ne musika. Le Rwanda c'est un petit pays qui n'a pas de terre. Mais nana aucun ko céder mabele sur le Congo. Kenya zana lorote, Burundi zana lorote. Donc, tu continues l'euro moroboye, tu signes encore, tu favoriser bango, et maintenant, barobana robata man accord, yango tout ça qu'on insister que Félix Tshisekedi dans mais vous ne posez pas la question. Pourquoi, militaire, y a force régionale baya? Mais c'est parce que la communauté a la capacité. Y a routine dans l'élo, top Congo, babana sécuriser à venir, ici, quand vous allez, na militaire, et assez, boroboyate. Totika na kaka na République démocratique du Congo les autres beaucoup plus basé na makamba politique na information na biso pona kola musao moi esprit bandeko et pesinga passe ya kosaka na te et uti kosala mama quelques jours awa to bande ko vérifier ngo avant to leka comment est-ce que ba koki koteka maison communale soki a tête là ki maison communale ya Kalamu ba futelaka. Oui, ça va. Mais on a dit maison va foutre la rentrée à Bango. À notre grande surprise, bate qui maison communale. Au benga zone. Et si ka zone ya Kalamu za la Kawana maison communale. Et si ka bourgmestre bureau à bourgmestre bate qui yango. Nani ya te qui yango azali koye banate. Bolali bala muki boye. Bomonika babandi ko tonga. Ba otonga ka la commune ya Kalamu. Ba bakati lokola bali ba tonga maison communale musu ya Sika. Tiens. Nzoka bateki. Alors, basali délégation batu ya Kalamu, commune ya Kalamu, matongeko victoire et ambiance ezalaka. Est-ce que vous commis Maître Sampino Lifuramba pour tout le moto commis ya bateki commune na bino bateki maison communale. Maître Sampino bakei pa tata bourgmestre o azali ko représenter chef de l'État, mokonzi ya mboka. Batuni papa bourgmestre ya commune ya Kalamu. Mais comment est-ce que boali ko tonga boy? Oyo, to moni wa construction oyo. Ezali bozo tonga maison communale ya Sika, to bozo tonga nini? Toyoki bateki maison communale oyo. Toyebi ke ezalaka ya l'État mabele oyo. Yoka réponse ya bourgmestre. Bozo tunanga bongo po aliso bateki. Bunagana kutu bateka yango kala bolobaka te kaka mo eteni oya commune papa bourgmestre. Eya. Alors, il y a certaines personnes ne savent plus qui ils sont juste. Hein? Qui ils sont, ils ne savent plus qui ils sont. Un bourgmestre, alors le président, il y a commune Wana. Et alors le président de la République, Fachi Beton, tu sais qu'il y a Félix Antoine,
Même si bateki mboka oteka de mboka ou desi bateka on banda kala. Au lieu de sa solution, par contre dit ministre intérieur, bon, donc le gouverneur à ville à Kinshasa. Est-ce que au tali makambu ya bourgmestre très bien commune à Kalamu, comme on a écouté nani yaya, comme on appelle ça comme on a été mais bourgmestre à commune à Kalamu. Réponse wana ataku tuye ba ki makambu te bateki. Mais la réponse wana to koloba nini? Yaya, entre parenthèses, bino bat o bote kaka mama belé. Au comment on a la cimetière, batongi la cimetière, bateki. Na ina teki la rabat mabele wana. L'État est moko te kaka. L'État est moko kaka kobuka. Finalement, où allons-nous? Bateki la batu bandako côté à fleuve kuna. Bon, batu batongi ba immeuble telemi, bandaka makase telemi après oh non, tout le monde gouverneur a fait la Kinshasa, aye kobuka pour côtoyer les fleuves batu bakufa. Et si lui on a été opération qui se peut buka ce qui peut ni tant on a nous chantini ngobila azlaki Panthéon Mukaba, yena da Jekoko Mulumba vice gouverneur na ye. Ba buka bandako abatu na matete, ba buka bisika, ba buka sika ba bebani. Mais bino mokonde oteke la rabatora ba espace wana, oteke ni muto lembongo na sima oyeko buka. Ya butela bakamboko, sinon te pasi ya kosakana te. Ba teki commune, maison communale ya Kalamu. Bandeko oyo ya Kalamu baleli landa. Maison communale ya Kalamu. Et puis c'est pas la première fois, c'est la 1e fois Maramba Boyezo Salim. Question au biso peuple, autrefois dans la commune à Kalam, est-ce que Batou o baya kosala makambo qui sont derrière eux? Pour la nine tozolo babongo parce que à chaque fois basala ba bêtise oyo, et dans la poursuite judiciaire morote oyo landela bango na sima. Et dans la baye basali après baké et tikali eleki na passé ça. Plus pire encore, population à Kalamo, balobi barotika maison communale à bango eteka mabonité, bayota la bourgmestre azali pour représenter président de la République na niveau communal. Bayotu na ye tata mukambi commune na biso, maramni nezo le kanana commune na biso, yoka réponse. Azozong c'est la bango lobi bunanga na kutu bateka, kaka ndamo commune so bateki nde salami. Oyoka niveau bakonza mboka na biso o bazozwa peuple na bango. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, le rôle à Moka Oyo et l'équipe Nene, il y a un moyen de gérer la moïsate. Si beaucoup de pays, beaucoup de provinces mobiles, mais ça gérer dans 2 communes, ne pas autre sérieux. Mais le rôle à Tozo s'est retrouvé dans la province Moro, où ils allaient dans 24 communes. Il y a un moment de désordre des alliés, on fait du n'importe quoi. Bas autorisé, ma mission c'est ça les malolègues basengé. Dans mon coup c'est au limite au monde la claire pour cette fois-ci. Trop c'est trop. Yambalo il fallait l'État congolais à la hauteur à Marambo et l'exa bango la justice. Plus pire au retard. Toka motomoni ezata o agent moko ya la police. Non, c'est un officier. Ngazali comme ma délégation mobile. Bazu bataillon mobile à la police, ne ba memi awa pomba ya otongami. Mais il doit y avoir quelqu'un qui est derrière ça le plus fort. Parce que pour Moutou a déplacé Mitou à la police n'a pas genre. Pour à côté les mabatongami la commune. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Alors biso le rôle à Bajan et à droit de l'homme. Tozali Kolande la Marambo, c'est notre droit et à Rolande la paix pour récupérer aux alliés à peuple congolais. Yango na mukuselo tozala na pour la roloba yango merci beaucoup. Makambu oyo toyi ko vivre na République démocratique du Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila Lobaki Yango, on nous a infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Oui, c'est vrai que ma infiltration et bandit na montant où ya Kabila te, banda tangu ya maréchal Mobutu, to la sakibino awa. Basera opération Kirokwaz tangu bakotaka o konfé là que Papa Ngwanda honoré a expliqué ki yango tangu ba Rwanda bakotaki ba yekuna alors directeur cabinet ya Mobutu à l'époque là qui Bisengimane akusaki complot ba pesa ba rwandophone ba robe ba rwandais so ba rwandais so ba na l'époque je ne sais pas nationalité collectif et puis par après ba yeko boyango ba boyaki yango no pesa nationalité collectivité et ça la individuel et créa moi brouhaha infiltration et bandaki wa et c'est dit tangu Kabila yeko kota le fils a nommé ba généraux a sali boye mingi ba tuti batu ya Rwanda yango pesa ke infiltration ezala makasi na armée situation na biso et ça y lokola et ozala entre Israël na ba palestinien bitakura esprit yango clairement lobi batu basa basa makambo wana ezali bongo ba décider pour ne pas des américains
ndenge basala na Israël ndenge basala na Congo mais Israël ça qui mayele c'est vrai que bino rantinine tango Israël akendaka azuma belé ya Palestine alongolaka bato kuna te ba Palestine bazala ki ba tikali kaka bakomi ba Israélien kaka ndengo wana bakomi ba osala pe misala ba osala pe l'administration de l'État ba général ba osala pe ba colonel ba osala mais à kotinda bango te côté stratégique ya frontière pour nini sinon te ba trahir est-ce que komi konomé bato wana so ba congolais c'est pas mauvais mais kotinda bango na mission au général chargé sur la défense ni kuna mutentel wana nde mabe est-ce que comprendre est-ce que bokomi ya ozali mboka na biso Congo soki biso moto lobité mutako la biso azate landa Justin Bitakwira nengo expliquer l'Occident veut créer ce qu'ils ont créé au Sahel. Tu vois comment le Sahel est en ébullition. Ba occidentaux bazo balingi basala Congo ndenge basala Irak ndenge basala Libye. Alors j'ai expliqué au président de la République. Et c'est ça la faute grave de Kabila. En Israël, il y a aussi des Arabes. Arabes bazakuna. Bamjou va se jaka dans l'assemblée Kinshasa, na bango va se jaka dans l'assemblée nationale. Mais Israël ne peut pas se permettre azwa ba officier belé ya ba arabe akei ko nommé bango kaka na frontière da Palestine. Ba arabe wana bakusane. Bakoba luka. Est-ce qu'on y a dit que tous les officiers tutsi que Kabila a nommés, tous les Baluba n'en ont pas. Les commis généraux. Baluba n'ont pas Bangore. Bazana nombre de Wanate. Baswahili n'ont pas nombre de Wanate. Bakongo ya Bakongo, Kutuesa Bazagana, Bazaka, Belena, Armée n'a évité. Bangala, Bazana, Bangote. Et à l'est du pays. Est-ce qu'on y a dit que moi j'ai au moins 1 500 000 âmes, ma tribu. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient en 60 000. Je ne suis pas sûr. Moi je n'ai aucun général dans l'armée du Congo. Peut-être vous n'avez pas envoyé beaucoup de personnes armées. Il faudra envoyer les gens à s'enrôler. Vous allez vous retrouver avec un président rwandais. Quelle était l'intention de Kabila de nommer, par exemple? C'est son secret. C'est son secret. Oui, oui. Il n'y a pas un objectif politique lié à la balkanisation, par exemple. C'est son secret. C'est son secret. Il sait pourquoi il le faisait. Et vous n'avez jamais compris ce secret-là? Mais j'ai dénoncé ça toujours. Hein. C'était quoi le secret de Kabila? Non, je dis que je l'ai dénoncé. Token. Yana lombango tokobetela oli solo oyo yaya vanda wana ya mwasi vanda papa yebisa mama vanda mama yebisa ya mwasi vanda ya bobali vanda ba ya bali mima sa akuda problème mingi te hein ba jeune garçon ba oui ba na problème mingi te ba dozaka mais ba jeune fille ba ya basi ne ba na problème balingi ba envier et donc muninga lataki olingi pa lata muninga na iPhone ba nga ngoni iPhone soki 10 soki 20 ye balinga iPhone soki 20 et c'est iPhone 40 bima pe déjà yo do soka e bimi ya linga za nango mais ba yamba ba sa ndengwa ba sa maîtrise moko boye tala ndeko Amanda akufi ndenge nini Amanda oyo disolo oyo sali mbongo na Dolizi et ça même na Dolizi na Congo Brazzaville Amanda jeune fille à 21 ans, à aucun de 22, 21 ans, une très jolie jeune fille. À cela qui n'a copain naïe. Amanda a eu à l'université Sika. Quand on a premier gradué, quand on a une jeune fille, bilula lula, ya, tout ça bien avenu matoi, maman ta voté dans la université, dans collège, que sont en Afrique du Sud, en Europe, même na Congo. Moi, la soirée comme l'université, ça ne veut pas dire que on peut contrôler l'été. Surtout ma jeune fille qui est dans ISC, ou ISP. Quand on est plus loin, dans l'institut, c'est la côté à 24, il y a infra, ceux qui fraternent, ceux qui infra, ceux qui frappent, bah jeune fille, a déjà dans deuxième secondaire. Au comment on a l'ipute na classe. Ozo ba mitu ka député tandami wana bato soma mo solo ba so ba jeune fille wana pasi na université to kolobate ndeko Amanda o pona vie pressé ko kende na biso ke lo lengi ba master to nini asala ki na boyfriend na ye to pe copain na ye ya ba même âge
Il avait 25 ans, ces copains-là. Il y a un mandat qui a 21 ans, alors qu'il a 22 ans. Basalaka très bien. Alors, Oya Moukeba Zouaka, c'est bon. On a vu la bango. Et ya, l'histoire autre Amanda et Moronde a betaki et pas la famille na ye avant Akufa. Yoka l'isolo. Kaka nenge salaka Amanda miji usazo kende otambola ke pa lango amoni papa moka landie. Na angla benga ba sugar daddy. Ba papa o sana mwasi na bana nae mais lingo landaka bana miki ba feti. Est-ce que boko mi ba papa bino ngona bana batu? Est-ce que yo personne bana ni mwana bongo se penango? Ba papa ata bino moko. Do ba père mususu nenge aliwana yedoki na bolenge na ye sakana kate azalaka soki nini soki pe sango abana ko kolinga basi tata ya bana mukie tango siko akona ki papa abandi puberté na âge ya 50 ans okoyeba ba père ba linga ko récupérer retard fort tango baninga ba osakana donc ba jeune ba 18 19 20 21 ba 35 ba 40 ye papa wana doki ye sango kaka ngalinga mama basite ngalinga nzoka azalade yuma abale ko linga basite tangu siko akomi asilisi kelasi azui mwa mosolo katugu bianza ba nommé député ya ko nommé pa vota ki était ale abandi siko rage amona te bete yantilo pa zui éléphant zui zèbre zui est-ce que bokomi ba papa bino bongo na bana batu na bino ba jeune fille yango ozomona ke o azali dini ya kozala papa o ya ngai tam susu kok o ya ngai mo sine kaka pasi bref Amanda papa wala landia 42 zalaka papa ali ko pesa doté. Ah, comment tu vas? Tu te dis où? Ça va? Ok, attends, je te raccompagne. Est-ce qu'on peut pas prendre un verre? Il n'y a pas de souci. Donc, bah, jeune fille à Kansara Lokola, sur un diplôme d'état, alors que université, au collège, dans le supérieur, c'est comme si à Komi Mukolo. Na français et belé na munoko français on peut beaucoup la ngona bandako. Bino ngona ba tupena ba jeune fille ba ya basi. Ah, bon de savoir papa fiston bon ngote. Papa c'est de leli. Bozonga ba tu ko ba ya basi vraiment. Na sokolo ba tongo midi poko ba jeune fille Android, mais to soko ka raté. Bino ngona papa fiston vraiment, hein? Ba ki ba fani moi quelque part na barpe, jour à liboso ba kutani e konso. Papa wana apesa ye $200. Ya keba na muto kutane premier jour apesi yo mbongo ba ya basi to penye bino. Est-ce que bokomi mama benda ba ya basi matoi to penye bino. Okuta ata jeune garçon, ata papa, ata okuta jour de bosso, bo meli moi corps sans refait ba pesi yo $200, banda ju $200. Akei boy, ba lo ba répéter hein. Ba lo ba répéter nie. Yango wana papa mama mwana na yo atana ndaku na ata comme jeune fille. Pour me contrôler ça la raté, on peut s'arrêter bon à transport à une école, à une université, à une institut scolaire, institut supérieur et au collège. À ce moment-là, je suis bon. À ce moment-là, je suis bon. À ce moment-là, iPhone, ce qui peut 20, iPhone, ce qui peut 100, ce qui peut 50, ce qui iPhone nini. Oh, c'est là trop cher. Tant que je suis bon, il y a un foot en dako. Mais moi, je suis bon. À ce moment-là, yo maman ko fa nini azolo baté. Surtout ma maman o basalaka asana possibilité te ba parents basana possibilité te yenda zole sabino wa ba ko matela ba na bien. Ba ya bino bongo na biso. Ata ya o la possibilité o salaka. Oui, entre parenthèses, ata o salaka. Yom to sunga famille mais yebaka mama aza mama, papa aza mama, aza papa pardon. Ba le baradage bon en français, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Ce qui m'a tué, qui m'a laï, et qui m'a moutou, de commis la paix. Au cours de mato imangongi. Est-ce que au commis? Tant qu'on m'a eu $200, à qui a sombi à Rosomba, il se construit. Mais moutou a pesé le retenir. Comme habitude, l'homme bien papa soit Yesus. Ah, son amende, moi coca. Donc, et comme le rôle là, donc, lunch time en français, c'est quoi? Lunch time en français, c'est quoi? Tant de temps, repos quoi? So à côté moi cours moi répond à bimi na ma bistrot na ba fa na papa pe aji moi répond à musala ba meli moi bistrot ba le moi mise ben omelette voilà ba ça dit moi omelette ba le console sukara moi arrêt de poche je m'en $20 sous après c'est moi $20 après ça ba mbongo ata in semaine to 10 jours après ba 10 jours à 15 jours chaque jour à Zwaka. Ce qui va calculer, bah pèse mon note, mais tu vas pas qui descend liboso, bah descend, qui descend liboso, et on s'en va 20, 30, 50, de trop calculer par quoi on appelle moi 400 p, hein.
to ba 3 5 ans l'espace 2 semaines wana o ba pesier siko boyebi mwana mwasi nde bala basi nde bazalaka tellement que yo ozopesa tu pozaka opesi makambu ozwi makambu bayaya tobenda bino matoyi bayaya basi mobali moko te akabelaka mwasi mbongo su ba jeune fille bajenga pamba un jour il faut ozo retour et basi ba comprendre yango déjà ye moko comment il est préparé. Comment on peut appeler ça un gamin alobagalo mokote appeler ça un gamin alobagalo mokote bon ça va jour ya goloba et au salabaga nenga lobi est-ce que bokomi maman bokomi papa okomi hein est-ce que okomi ya basi ba mbali so okomi c'est que c'est bien c'est la cas jour alobaga de babaga loba ça loba yo moko et ça mika de lobi et puis vanda ndengo wana mukolongo pa lobaga te ayeko loba un mois après papa wana ya mukolo mobali ya mama moko songolo alobi loba moko et a hésité ki amanda a hésité te et salamika ande papa la lobaki ba kei quelque part na hôtel moko de la place kuna ba sali o ba ko sala wana est-ce que bokomi siko pendant que acte yo banda ko salama papa wana ya mukolo azoyebisa amanda yo lobaka non songa na ebisio ozaka ya ngai moko loba wi na saka ya yo moko mususu akoya awa te parce que pende ngwana ne ozali awa ozaka ya ngai moko mususu akoya te kaka ngai moko na yo ozala nga plus à jamais ngana ozala na yo plus à jamais yazo mona lokola ba seki amona lokola ambiance ya fête ka ndezalaka ndi alobi njoka ezalaki pacte oba signaki et si li peut on est à liboso ya mi balé ya mi ça tout 4 ba pas plus de 5 fois boyi si ko boyebi ka de ba jeune fille basalaka amoni que jeune garçon kuna a mpia ka le côté aza le côté ala mbongo te papa moko boye azana ba jeep ana ba ka pesa ki ba biloko akwa ni ba papa mais si ko pe esprit pe osonga no kasi me na pe na ma jeune na ngamo boye pa ko pesa ba mo na papa moko boye te musu ba kosa ke wana noko na biso noko na bino za ndengo za ndengo na o noko na biso yaya jour mo siko boye bon to benga na fiancé te chéri na ye copain na monsieur ba âge na yoana abengi mais comment je ne te vois plus que c'est pas c'est boye et comme ça là que ça va a lukeli moi temps a pesier peu temps tango akei akuta na copain na ye imaginez plus de 1 mois 2 mois beaucoup de la copain na yote et ko senga nini boke de quelque part pour na fête est-ce que bokomi ba kei peut fête tango basilisi pendant que basa na fête pendant que fête de salama jeune garçon oyo 25 ans oyo copain ya Amanda officiel malgré que na famille ba qui était aoki lokola eloko echubiye kati on dit muta eloko suye ele ko sibo ne tra bibo amoni pendant que oni minu ndenge minu ya benga ngoni serpent ya nyoka ezalaka et suye après des trous makine zo bima c'est quoi ça comment le sunga bo ndenge la binga pe na éviter amona ngo musique donc ba suye bi soki nyoka suye mutu ndenge ezalaka donc nyoka pe na suye ya kati kun donc papa wana c'est nyoka na kati jeune garçon ne pesier mutu ko so bimi boye donc a kemba la moko a taxi a quel hôpital moko songo to tanga kombote na dolizi kuna moi si pe amoni Amanda quoi to tanga kombo ya Amanda parce que Amanda nda sai luka makambu famille Amanda boko limbisa bino petite histoire te mais ba camarade ya Amanda ba pesi en collaboration na camarade ya jeune garçon ba pesi di solo pour na kopende kaka bato est-ce que bokomi to lubika ka Amanda ba to ngoma mboka te à qui va au hôpital allez Amanda pas super taxi mbango pa à landi tangu ya koma ki déjà tangu jeune garçon a comme au hôpital ya tanga ni ka baba nga souté batuni ba parents no baza a pesi numéro pa bengi papa na bango ba bengi papa bengi mama sikoyo oyebike tanga combien a expliqué ngono tala to zakina feti na yoki gola boyoko sungai na bisa boy 2000 oyo ame oza blessure ya ba venin ya nyoka nyoka chueti karabo n'est-ce pas bataille oui effectivement azu ba venin tant ba parents ba ye ba tuni et qu'est-ce qui s'est passé et a expliqué tant on ne va pas sur bon ba souster au bamba la moko vérité jeune garçon a expliqué qu'est-ce qui s'est passé tant a expliqué bon nyoka ngota ki apa pas Amanda pe ye wana komi
Amanda, qu'est-ce qui s'est passé? On a yébité, on a battu hier, on a pas besoin de la fête non balé. Comment est-ce que hier nyoka soye bon? Parce que nyoka ça qui n'embête tout bon. Nyoka ngwa pote nyoka swingai pendant qu'il y a 4 conso. Ah. Bon, ceux qui venaient, c'est Kotita venait Koti, la Zizi déjà la 4 ans déjà. Quelque temps, ces jeunes garçons là, pendant qu'il y a une hôpital, une réalité, il a succombé, il est décédé. Passe. Nadia a jeune garçon. Amanda, le conseil Amanda, to papa wana, ba yaya basi oyo kaka. Siko pesi siko somo. Mbila kweya, ba benga mbila, siko yo likamandengo wana okanga mutu ndenge nini. Mbila ba cool down ba anglais. Ba tena se, ba tuni Amanda, ba mbila basi ba lepi wana. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez biso. Et ça dit non, na yebité, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oh. Bon, est-ce qu'il y a pas rien? Obimagina mutu mususu to ndanga nini ote dosa wangana ah makambo eza spirituel eza sous normalité. Bref basali matanga ya jeune garçon wana bakundie na dolizi te bakundie sikoyo ba parents sikoyo Amanda ba bino papa abino non comme le mususu oyo mwana na ngai ya non ba à chaque fois bato mususu basalaka justice ya Nzambe sala Nzambe ala kisabango makambo eleka misuba baranza ya Nzambe umelaka mbala moko bakena ko luka famille Amanda bazui mwana bango bakei ko luka ka ndezalaka comment est-ce que mwana biso azalaki na fête na un jeune garçon malgré to ebiete mais comment nyoka so mwana na kati ndenge ni qu'est-ce qui se passe? Allez marabu azope marabu sope nganga so nani atali esi bango botu na mwana bino nanu ye Azalaki na nani? Qu'est-ce qui s'est passé? Amanda kobataka mwana 21 ans, asana mwana muke, fille à 21 ans kolimi asana mwana muke na kanisa. Tangu deja nganga lobi ndengo wana Amanda bandi koloba. Non, nasakina papa moko boye, papa ngo abeteli bango lisolo kana abeteli bino babi. Oh, c'est vrai. Mais c'est ok, se passe comme ça. Tangu muto atali kuna tala ah papa wana asa mutu ya science occulte. Science occulte. Allez, Amanda siko tanga vandi a cool down la kiti abandi ko kanisa abi ah jour a liboso tozalaki na feti na papa wana abanda ko yebisanga na lobano na akosalaka ya ye libela mutu mususu te kaka ye moko maloma rabona bi voilà et ça pacte o bonne signé donc ndenge ya liwana atia yo nyoka na libumu nyoka doki mutu nyoso to akoya kuna ko te foka ye moko papa bino mona bana batu tala comment est-ce que bo détruire ba vie ya bana batu papa bo tshaka na se ya ngwana ba mama bo te ya kabana ba ya bino mo bata ba para ba te bino bo mite ya kape bino moko likolo ya katugu bianza likolo ya envie likolo ya iPhone songolo paka likolo ya laptop boye likolo ya mutuka on va mona kana lux o matata para mutuka ya tanga kelasi okosoma mutuka yo moko est-ce que bokomi si kotonga lobi la vérité ndengo wana mukete boye téléphone leli nani abengi ye papa ngwana papa bonheur to bengi papa bonheur tango abengi boye abengi ye en fait Amanda saka numéro papa wana mais abengi na numéro inconnu tango abengi na numéro inconnu ngwana ayambi abi yo na esaki yo nini ke yo moko to dimaki yango ke mutu mususu na mutu mususu te ka ngai moko comment est-ce que bandi ko trahir ngai okende ozo mutu mususu omoni wana sali wana soko meki batbano kufaka ndingo me yo pe o ndenge sali wana yo ndenge dévoiler o ekoyela yo okoyeba ya makambo wana bandaka ndengo wana ba peso mbongo ozomona o kitoko wakabelo mbongo ozoyoka bien osoma ba bilamba osoma ba iPhone osoma ba laptop osoma boye ya tango mabe bandaka et comme un problème ya famille ya mwasi omoni problème okena ko luka yo moko obandi yango yo moko tango suro e baby e komi papa génération musalate pauvre maman génération musalate asa wala chaque fois na yo pona nini est-ce que bokomba ya basi botaka na seba ya basi siko nganga wana a continuer ebisi bango bon ndenge zali awa mwana bino ndenge zali awa ndenge sali boye déjà batie bloco mabe mais je ne sais pas ngonga nini to nini mais aza mutu akowumela lisusu te parce que
si ba réclamer soka vai na mokili oyo ako dévoiler ba secret. Donc il faut sikoyo ba ya ko joie do air tour mona ba ko ya ko joie. C'est vrai ba c'est clair ndengwana. N'est pas le choix. Boke ne ressemble ya ba zonga ba prier. Ya ba lo sambo ekeseni na ba lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o. Moko fana mlobi mais comment est-ce que ba si ba dévoiler boye mais tozo sambela nzamba permettre kaka mwana biso kufandinga nini. Tango yango tozo koloba. Est-ce que bozo koyoka te? O to loba kité to lobi. Et ça là 3 semaines après Amanda yo mona mystique quand on ça la libo mutu passe makasi yango za ka mutu passe ya keba na mutu passe incurable wana o mutu passe mutu moto na zo ka so nene bazo ya ko so nana zo ya ko zo yo Amanda classe akati ba iPhone 10 ou 30 ou 50 iPhone ça so ki benini akoma ta pas sur téléphone so asi téléphone au so la bazo ka makeye na kati ezo ko shooter a téléphone bo ya tena litoi ba benga téléphone ako so la wena zala prêt to ya ko zo yo oh. C'est la première fois que je suis à comme un mystique. Et cela a duré 2 ou 3 semaines après le Bakiwana. Amanda Lala. Bazoya Kozwanga, Bazoya Kozwanga. Bangoyo, banani kuna. Allez, bou, akati mutu bazoye bakenaye. Amanda akufi. Histoire ça bongo na dolosi na Congo Brazzaville. Ya, te yakabana. Bana boyo kaka ba para ba osala surtout. Et ça na para moko talinga mwana ya beba. Ya basi boyoki, ba mbali boyoki. Papa moko teto mama moko talinga mwana ya beba. Papa ndenge olinga te mwana ya beba. Kasi yozo ngobe beba sa mwana mutu mususu ndenge nini. Bongo bina bana batende bande comme mususu. Tala siko papa. To ba nini? Yem ta jeune garçon ya 25 ans. Alena mwana bato Amanda siko kende yemoko amemina bana na copain na ye mwana batu. Est-ce que bino ba ya ba jeune fille mikolo ba android okosa na copain moko te? Ce qui te peut dire votre ma copété, c'est un mukolo 21 ans, 25 ans, il faut la copé ça va. Est-ce que ça la mutu mon côté oyo plus tard, ce qui n'a pas sungi au ko présenter par parents pour ça la fête, ma parents ba relian taba, ba ko sepela pour faire ensemble na yi. Est-ce que faut que la bible le mi ça tout. Ba ya ba sto tana seko par parents. Pour combien? To contre la rabane. Histoire oyo ya ko ça la moi serpent et loko na kati ya tondolo. Et comment fréquent na ebite so ifo na fona bete na noka lisolo ngo sikoto pona bomba kuna pesa ka bande moko wale sa mi na Afrique du Sud awa bona kombino sa ka mukuse e sa mi na Afrique du Sud awa congolais moko boye ya to beta lisolo oyo tangoma mutute e sa mi na Afrique du Sud awa ya tangoma mutu moko to beta lisolo nde ba pesi biso nde kwa mutu ya na chance makasi na mitu bende kwa na gisasa mais ba master ba ko lisolo ba de la ça ba landa ba ko lisolo o yemo beta ko ka lisolo o so ko démentir a bengi so démentir nde ko azaki awa abalonsa la musala ya sécurité et sika moko boy songolo alors ba mindele ba yaka ba minde yango na isolo o na 5 papa Suisse a intervenir papa Suisse ya ko intervenir tellement à moi la mindele moko ya jeune fille. Ça bien jeune fille à Yemoko. Aya côté sur la bibliothèque, à côté dans cette à ça 30 abimira ndengo. Ah la gars très gentil. Sera abimi on appelle chez moi 20 reines. Et moi appelle chez moi 100 reines. Ça dépend à jour on a chance. Bah on là très bien. Au comment air moko mundela ngabimi boy. A télémio ala sika ça la sécurité na ye. Bah on soit ba 1 heure du temps. Bah solo li. Mais fille on peut mundela ngo oyo. Na mona ka épée à ça rappelle na mbalité. Aya Yemoko. Mais ngapena un jeune homme. Na ko signé na payé. Effectivement congolais on a signé mundele on est jeune fille. Ba solo la peut très bien là on dinga nge pa dinga ba ko pa moi c'est mbali. Et comment so ka ye wana ko type kuna sima ka metanga robima ba solo li ta ko moi c'est mbali akome ko pe ba mbongo so 1000 rand, akome ba 500 rand, akome ba 3000 rand, ça dépend. Et si ka vandaka e banité. Aya robimaka wala bu akoti na bibliothèque so akoti pa si ça aki ka ndengwa. Siko ba rumele ça mo dans 3 mois 4 mois mais siko moi c'est ngora biso de solo rabo. Est-ce moi ça tout kuta na rappel na cité. Amo la penga pa bête à fotara congolais ya ta ngana bête à forme. Y a pas de souci. Ba personne peut rendez-vous. Moi c'est pas ndimi. Yange pas bête à bête la congolais. So mo na tena musalo mo na tena musalo so ka bête pe na kitendi congolais. Est-ce que comme ya bête à teni
bakutana na mall mo quelque part la shopping center restaurant ba leba c'est pelé comme ah ça va deboye ba mundela lingie sous makasi bakabwani lobi na musala kutena musala ah tout toi tu t'habilles très bien bino non moi je suis congolais nous les congolais on s'habille comme ça ah en tout cas na ndimi ba congolais ba travailler la forme ça va ndengani ça va pour na tout kutana sous ba on dans le deuxième rendez-vous ya deuxième rendez-vous on a siko zaki rendez-vous au fête ba ke restaurant après restaurant fête est-ce que bokomi pendant que bana mundelo wana chambre d'hôtel fête bandi tangu fête bandi sikoyo pendant que ndeko wana azala kati azoyoka bien azoyoka on dirait et là ils ont tout ils ont touché ils ont tout taillé c'est comme si bombo c'est comme si ils ont sucé c'est comme si ils ont mis la kati pour comprendre été tangu siko fête sili tanga bimi siko mundela tika na position là azolinga sikoyo atala qu'est-ce qui ne va pas. Et là on est balance si c'est n'est-ce que si c'est n'engouana alignata la boîte atali a moni de timutu à serpent voilà histoire et ça en Afrique du Sud ah ouais reste à moi le la mutu à serpent bimi tant il y a pas ngata mutu songi na kati mala moko oh aloba pe loko moko te afin daka ndengouana mundele pa lobe loko moko te mundela mwasi wana allez bakeipe bakabwani tangu ka bakabwani ndeko kongola tanga zongi ndako ebika bandako ndako sangisa te basangisa ndako na masana yimo chambre mbala moko komi kiol abandi ko loba makambo zanga tina o kutunga iboye na kosomba immeuble donc makambo ko muto o mutabeli kiol amona nini eloko moko te muta eba likambu azate bamoni que trop c'est trop ba camarade ba yokani ah mwana maya beli kiolo pena ah bakanisi lokola babwa kele malade na kisasa mais amsubu to famille te biso to luka makambo o ka sali jalousie kaka muninga zo luka mbongo na ye asikutu mwasna mundele peut-être okena ba aux États-Unis et le mwande ngotala ndo comme si ne comprend mwasa mundele ba kenda sikoyo ba luka mwasa mundele wala sika ayaka chaque fois babuna ka isusuti évidemment ba to bebe ke akomi na mwasa mundele talaka ndeza so mutala mwasa mundele mona lo kumba na petit mundele ko petela akoma mubina ngate et puis ba congolais musuba ne ko mona hiwa na mundele wa sebo banda ya koma liboma mutu bouja ba mona ka isusuti ce qui s'est passé alors nous sommes tiki bona maiboué et ko simbate kaka de ba mikolo so lo baka ah moni ba mamso za ba mystique na mboka boye peut-être mboka o elingi ete so ki botindi peut-être na Congo o mona boye maadi wane ko sila e ko sila ah bref ba sangisa mbongo ba kiana ambassade ba sombela tenali de passeport ba tia mwana mai wana avion tangu ba zongi sieka ba bengi pa bango ke non kentel a komi awa moi kiolo moi muto sa bala bienté to tien avion ba ko zoyer papa fiston tangu avion ekitika kana aéroport international ya Njili avion ekiti mwana mai watanga kitika ka boya kiti ya ta okena da kina e moni Afrique c'est à Malili ya ko Europe za Malili muta ko yemsa wote ko komina kisasa yomo surtout ne toza boye ah Malili la félicite tangu avion kotika l'atmosphère ya Congo bokita okoka mulunge na kati avion yomo santiki mulunge so ki ba mulunge après mulunge okano welcome to Kinshasa soyez bienvenue à Kinshasa tangu kaka titibo ya moni mama na bango moni bandeko na bi oh mais ngana yo sa dina na komi awa ndenge nini ba biso non komi ndenge na oh mama nga o kind mais na komi na kind nga sa na Afrique du Sud oh o ebino komi on na ebino mo te mo qu'est-ce pas oh ba expliquer on otala yo koma kili boma boye oh na komi li boma ngana dans normal ya azonga normal ye moko na beta li solo wana abenga ba master na ekoto mais ngana komi na kin ana comprendre que ça ne va pas bino ndo botininga na kila bito tinda kiyotala boye boabi oh eza boye ya o ebi pecha mundelo wana abetela bango li solo pecha mundelo wana tanga ngamo la kai mutu anyo ke meka wana koti asuka ka wana sisi yango te pesa ke libo mandengo wana ya ti lelo de ko wana zonga te ba yebise soka zongi Afrique du Sud onde libome ko zonga ah kamunuko est-ce que komi ba ya basi tot ke bana bilula lula curiosité ya curiosité pour ba jeune fille mikolo ba ngo habiter ngali nga so ba jeune garçon te ngai kaka ba papa ba homme marié pour ba ngoni ba ki para ba na mwaka tuku bianza ye bino bona ba homme marié ye pour ko ba femme mariée ba solo bongo sepela est-ce komi voilà to suki awadelo
merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission Oyo. Merci pour l'assistante na Winnie Larize Pelende, merci na coordination na Monikuna Claudine Larize Pelende qui est assisté na Miguel na Joseph Larize Pelende, Nyon surtout na sala bakasu la coordination de Mamarina Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Bon combien la femme à la compressor. Yaya, soza solo robeta benga biso, soko zibisote komitungu samate yaya. Tika audio na yo tokozonga na tokoyoka liso toko bete yango kaka ndengo lingi to bete yango combien c'est que bien awa ezala solo na solo tondolote comprendre to beta masolo pona ko peneo kaka olamuka pour eux aller émission ya éveil ya conscience. Portez-vous bien, santé de faire à tous, hein. Chap chap et tchara Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a ya Mike Josh. Mike Josh, bon, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka. Oyo asali pona kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki, et c'est que ba classe pena doki, ba brand. Hein? Ba marque déposée, okuti Songolo, okuti Pakala, okuti Nanibe, Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais personne son numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotaga na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotiga na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali au bodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga radio lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait on taper laptop, vous comprendre on compte laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to mettre dans le solo to continuer information, tirer tout le bambia sponsor pour et ça dit non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki me simba kité voilà. Voilà, tout le attendez ngwa to bonga session na sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Ba waterproof à l'accident. Ça dit que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo eko beba te yaya montre ni lataka soki zalaki ya griffe mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo parate yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver ce doit na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi yaya ko benga été pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyoso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette
Eh, Mike Josh. Comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Linette, Mike Josh. Yaya, nyo surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Yaya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh, soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa, sala la commande. Ah to sala wapi sala commande kota na site wa to telio, site yango na kota na site tala ba article nyoso tout. Et puis sala commande na ligne okozwa. Bandoko oyo déjà basala commande, basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa. Yaya, to na ma précision mo mukie. Pour ba kamu etali ba Super Wax hollandais. Na sa gibino Mike Josh. Oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision. Azalaka bongo na actionnaire. Moko ya actionnaire na Visco. Baby Visco te. Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais, salaka na Hollande. Yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire, ko actionnaire problème te. Alors, bande ko babenga ki ebele, bande comme ça pesa commande, on a ça na besoin il y a 10 pièces, on a besoin il y a 15 pièces. Et ça la maboye. Boye ba ke e te ka na prix de gros. Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh à tekela yango, ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique to na adresse au ko pesa. Et c'est gagné na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moyen ko so mango te bandeko. Soko pesi order wana to proposola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, ti na adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, nga lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te, auto lobaki te, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombo la bendele na mboka bapaya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.